Bonjour, bonsoir, na bande konyoso, bolanda biso, soyez la bienvenue na katia chaîne Voice TV officielle. Merci na bino nyonso na nde bozwa temps na bino ya kota bilema na biso. Tikete nzambe na lola amona bino pe apambola bino. Vraiment merci na bino nyonso. Voilà la famille, les autres dans la recette na biso oyo ezali ya taba. Ensemble na bino to découvrir comment to réaliser recette na biso ya lelo. Il est vraiment simple et facile. Voilà la famille, awa toza na taba na biso et puis to na assaisonnement na biso ya blessing flavor. Numéro eza likolo ya écran wana ou contacter biso pour nous passer ba commande na yo, tozo poster partout. Voilà taba na biso déjà to nettoyer kian. Tozui lutu na biso boye, to tche. Rocha selon quantité ya musuni na yo. To kozwa moutarde na biso. To bakisi moutarde. To kozwa mwa tangawizi na biso ya mokie ya fraîche. Tozo râper. Voilà ce que tu balola bilo nyonso o to tche wana esangana. Donc to tche assaisonnement na biso ya blessing flavor ya viande, to tche moutarde et puis to ekotia na mwa tangawizi juste ya mokie ya fraîche. Après to baloli yango to kotika sikoyo bilo na biso etoka ebota jus nango parce que tout le monde eza na mwa ndambo ya mai tant to sokola viande et bimisa déjà mai. Voilà mai o nyonso eboti na viande na biso parce que na tchaki tango ebandi ka kotoka na kitisi moto nanga na lubango déjà mbala ebele na ninga vraiment musuni toka non na jus nango wana po esaki assaisonnement ekota bien. Voilà totika ngo etoka après tozonga sima limbisa musuni ndengo lingaka. Voilà awa tochaki mafuta na biso na moto esi échauffé. Tobandi kokalinga oyo ezali taba na biso. N'étape oyo ntaba nange limbaki mais ilimba vraiment makasi te parce que awa tozo kalinga ngo lisusu eza moto ekolimbisa lisusu musuni. Voilà toza na étape moko oyo tokokende donc ilimbaki mais ilimba vraiment te ke oyo ilimbi makasi. Voilà mais limbisa musuni ndengo lingaka. Et voilà awa en attendant tabana biso ezo toka awa to bongisa biloko to salela aubergine na biso juste na l'accent comment nazo kata aubergine nanga. Voilà. Et voilà la famille a tozongi to esko yo pona to longola ntaba na biso na moto. Voilà to tche ntaba na biso na moto juste moi mafuta mokie ebele te. To tche juste moi mafuta na biso mokie. To koza biloko aubergine na biso to kataki. Donc awa toza na aubergine, matungulu na ndembi. Donc aubergine, matungulu na ndembi. Voilà.
après sikoyo totie boye tobanda sikoyo kobalola tokobalola yango ata pendant 4 minutes tozobalola ti tomona balégume na biso ekiti aubergine ekiti matungulu mpe esali ndeti kolemba tozokontinue na kobalola. Voilà la famille, attends tomoni aubergine na biso na biloko nyonso totiaki elembi mpena te me ebandi kolemba ekiti. Voilà, après oyo eza jus na biso oyo etikalaki tant tosilisaki kotokisa viande na biso, eza pe te ke oyo ya ebele makasi non. Voilà, totie sikoyo tokobalola yango, après tokokitisa moto na biso tokofinika yango. Donc nazo expliquer, donc totie boye tobaloli, après tokokitisa moto tofiniki yango, totiki yango esala moto esala vraiment elamba biloko na biso. Voilà la famille, awa tozongi tomoni biloko na biso ndenge ekomi. Donc eza toujours na moto nde nakitisaki moto na ngai ya 3. Voilà, ekomi boye. Après tomeka mungwa tota soki mungwa c'est bon. Mabakisa mwa mungwa moke nde nalobaka tia ndenge olingelaka koyoka mungwa na yo na biloko. Bato mosusu balia mungwa ebele, mosusu moke, mosusu mpe baliaka te. Donc tia selon quantité ya biloko na ndenge olingaka koyokela mungwa na biloko. Voilà, totie boye tobaloli. Voilà la famille, awa siko na matisi moto et puis na balola po mai wana nyonso ekauka pona na besoin ya soupe te. Donc na matisi moto mai nyonso vraiment ekauka. Voilà la famille, awa tokomi ready ya ko servir ntaba na biso. Elengi moko eza na ntaba oyo bandeko, somba assaisonnement kobuka na te, somba assaisonnement elengi moko eza na ntaba oyo obomino nzoto ebele te mais biloko ntango ozolia yango kitoko. Voilà la famille, résultat ya ntaba na biso ya kokalinga na aubergine yango oyo simple et facile ya ko réaliser. Soko sepeli na vidéo na recette, partager, commenter, aimer kozama na mingi et bobo sana te ba assaisonnement na biso ya Blessing Flavor eza disponible. Numéro eza likolo ya écran wana o contacter biso pona ko passer ba commande na yo. Tozo poster partout et ezokoma sans problème. Voilà bandeko, pona lelo tosuki ya wanza minalola a continuer na kopambola pe ko batela bino tokutana na mbala ya sima. Bye.